Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Mbote na biso, mbote. Rabino Rabi Mavinga yeyo na Kilongo TV. Lelo tobeta lisolo na sepela osola na bino yo na senga bocha ba commentaire, bo expliquer bo lo ba travers ba commentaire et ça là moi bien. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du théâtre congolais? Qu'est-ce qui se passe entre Sila et Bellevue? Il se passe des problèmes. Vous savez, bien que Sila et Bellevue, ça le message, Moko, c'est les pasteurs de la foi avant réconciliation au Rolanda Yango Awa. Mais Nini et Sali que Sila et Bellevue va coopérer et comme une polémique. Bango en soi, bango m'balé, tout le monde a bango dans la sortie médiatique. Mais ils ont battu au baloba pour na bango, ba au bazo ba pour na Bellevue, ba au bazo ba pour na Sila. Oh, bande komi balé wana basali, bazo ça la fierté à théâtre na biso lelo, c'est cela théâtre zo betama. À travers le monde, c'est parce que ba chaîne na bango ezali o etournaka chaque jour bango doit simi production ya théâtre. Mais il se passe des choses. Pasteur de la foi, c'est un qui artiste et comédien pour un message, le message des pays. Avec tout ça, ma vidéo, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Ce qui m'avait étonné, ou bien ce qui m'avait fait plaisir, j'ai revu Maman Bomengo. Maman Bomengo, Oyo Atika Kinikala, Kenanem Kiliapoto, tout le monde a question de théâtre, mais pour ces messages de paix, les artistes et comédiens, à Salaki vidéo. Namoni Koko Dianzombo, Namoni Baba Mongita, José de Londres, Namoni Mangobo. Artiste à Kalakala, basali vidéo disant nous voulons la paix. Artiste et comédien, nous voulons la paix. Est-ce que le clivage oyo, il fait polémique oyo, ils ont un bénéfice à Moutou Songolo ou Moutou Pakala? Je ne sais pas. Pasteur de la foi a rassemblé qui en tant que pasteur, l'église au milieu du village de Tolobaka. Amérique au Solan, si la au Solan Bellevue, ça n'a pas tenu. Invité l'artiste et comédien pour un message. Pasteur de la foi lobby, aussi longtemps polémique où ils ont persisté. À jouer ni pas Bellevue, ni pas Sila. Et puis il a prié, il a dit quelques mots qui a choqué des gens. Pendant qu'il parlait à ces artistes, nous avons vu les artistes pleurer. Nous étions mariés, moi n'emballé à Léli. Papa Elomé, président Sila na Bellevue, à Léli. Et Tangu, lui-même le pasteur avait aussi pleuré, il a fait couler les larmes. Tant que vous avez un combo na bino artiste, qu'est-ce que ça vous fait? Suivant d'abord comment c'était ce jour-là, le pasteur de la foi avait lancé un message. On va suivre juste un extrait. On se retrouve tout juste après. Suivant. On peut traitement d'eni batuba maladie ya pala. On peut ça traitement d'eni. Na lobi OK. Ngana ke imena ifso ka loko mo ndena ifse masila ndena ifse ma Bellevue. Na bibo permettre nga bandeko nanga na zolo bana maya misu na mutema nanga. Naza un responsable. Na dirija ka batu mine na kati église j'ai des généraux, j'ai de tel batu bela likolo makasi. On a obligé fona battre la protena battre la personnalité nanga. Na tambusa batu to na église na ba poto partout. Naza na ba grande personnalité ba tangi kolekanga bato ba lekinga na nyonso ba fanda ka wana ba oyokanga. Alors faut na protéger personnalité. Alors maman Sila, maman Bellevue désormais batu ba sepela ba jouer na ba groupe na bino. Mais pour permettre avec beaucoup de respect, on a joué sous notre groupe Nabinoté. On a joué jamais na Bellevue TV, on a joué jamais na SB, soy bozalaka boy. À quoi sert na yaka osa musa pa nabino? Mukolomongo tenga na zwa téléphone na ngana benga mama Bellevue be mama Sila changa na casting. Ba benga ka selo casting. So mukolona mama Sila ko benga ngamwa mingi. Seke no za na mwa mingi na tournage. Et comme on a couleur mama Sila. Somme comme ma Bellevue m'ta bien en mingi, le quoi nous en a mingi na tournage, nous a couleur na. Alors d'où nous tika la sous une église au milieu du village. Alors je me suis dit, pour permettre, c'est vrai que nous avons regretté, pour bozali kolo makas, tout le monde a envie de jouer dans des groupes one. Mais je m'engage, na boma musala nanga pour nabino. Mais quand je l'ai dit, le Bible le dit mutaolia na mutokinae. Aolia na mutokinae. Donc c'est-à-dire muto comme obstacle na musala ya muninga. Nzambo tiko lo sepela na été parce que muto kia muto ezaka sacré. Même dans une entreprise, ce qui patron a fait souffrir battu. Pour bazo accepter au travail malam.
le patron ne sera jamais béni de la part du Seigneur. Donc, on a une décision na ebisi bandeko. Na ebisi bango ndengwana. Alors, pour nous clôturer ce cours, donc, boy bakenga isoki maman Belvi na masi la loka bazana problème te. Mais makambo ezobi mebele bele batu bazo zala humilier nga na se retirer na jouer na ngali soute na ba groupe ngo mibale. Mais na lobite na tiki théâtre. Mais bazana odimata makasi bandeko mibale. O batu bazo envier bango ba jouer na ba groupe na bango. Mais moi je me retire. Vomenalia lipa okauka na kimia kenal za na abondance na querelle ndenge Bible zo na mukana proverbe. Alors pour en finir, naibisa bandeko nanga bartiste comédien naibisa bandeko nangai obo salaka ba émission nazo ba lokola frère na bino kaka nzamba salanga grâce za tamba la suka nzamba salanga grâce lelo na nzela batu mibale batu bakomi ko toucher na ba personnalité ya batu même entre ba chroniqueurs entre batu basalaka ba émission. Oui, tous en a conflit, il y a ba wenge, ba kulutu na biso jibe na wera. Tout le monde a conseil na fikini ba beti ti tongo, concurrence loyale. Ba musicien wera ba roleka, ya ndeko jibe pe ba roleka ba lobeli patron na bango, ba lobeli pe musala na bango. Mais na théâtre niveau to komi mama Sila na mama Belvi et komi yangote. Ya cela za na vie passer na ye. Une maman, par exemple, à la télévision, à l'ingramoko na bango, à l'émission, et bandeko bazo finga mutu mususu, une femme mariée tant mususu, ana mbana na ndako ana mubali, mais bazo loba vie passée na ye oezo correspondre te na conflit ya musala o batu bazana ngo. Mwana mwasa ofinga mwana mubali moko aza marié ana mwasi na ndako na bana. Azana ba semeki azana ba bokilo mais bazo finga ye ba défaut ya nzoto na ye o eza rien na rapport moko te na musala. Alors na boy ko ebiso Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Maman Sila, maman Belvi. Bon la nangata msubo na télévision devant tout le monde. Bo simbeloko o moni nde tozo kende boy. Nde tozo kende boy. Boy ba que batu ba sala na mabe. Batu ba obomana batu ba okota bakisi batu ba okota bonganga pona baninga musuba sala bango mabe mais base ezaka bino bandeko na ngai bozana bâton ya ocha kimia na likambo boza pe na bâton ya ocha désordre ba via batu bando kufa bo simba ka loko les artistes et comédiens na lobi na bino ka loko la frère na bino pour que mauvaise interprétation salamate o asakoli na sakolité na évangéliste na nanga prophète. Je suis qu'un simple évangéliste. Na prophétisera te na te aka parole de Dieu. Ndenge komama esili. Na te abongo. Na sala maite mafuta te singate. Na te aka parole esili na za mon assemblée de Dieu mon akadesi. Mais na lobika eloko moko. Mama Belvi mama Sila. Na sengi na bino boyeba. Makambo ndenge zokende. Batu ba obomana. Batu ba osala na mabe. Mais nzambe autant on likolo mutu na bino po bino batoza base makambo batu ba perdre batu na ba famille na bango izana batu ba kota banda ko babeli parce que mutu akotinda kwa nganga alobi asali nga boye na ko prouver ye akomi akotinda kwa nganga sali mutu mababu akele malade asali boye mutu atikali ne ta ya passe ba msuba kufi nzambe autant on likolo na bino na tikeli bango charge wana mama Belvi na mama Sila la soki nini nazana ngote. Soki église abona oluka mbongo te no luka mbongo pa masila te ni pa mabel soki na musala na ngate na kiti ba genou bandeko ata naza pamba liboso na bino bo considérer lokwa musala nzambe te na kiti penza bo liboso même ya bana na nganda mo église depuis ba yaki 6 heures ba msuba tikali wana bazoyo ka lole zoka mabele zo mona na sengi bino pardon soki zaki na mukina ngala bana sokoli maboko mais na bonzambe na sengi bino pardon na kiti penza mabolongo na se. Pardon bandeko nangai. Pardon, 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 pardon. Pardon penza pardon na kombo na nkolo Yesu Masia. Atoza ya doctrine no sambelaka na yo te na sengyo kaka pardon na nzambe kaka yo sambelaka. Nga na sengyo pardon. Pardon penza. Mutema na ngezo soka. Depuis 6 heures du matin na yaki ao. Na sali nzambe. Na fuka mite na église oyo pona batu mais na fuka mi pona yo ndeko sala ba émission. Na tche penza ba genou na se
soki mama sila bayoka antena mama belle-fille nzamba sa charger na bango mais biso tozo lobela bango biso ba artiste oto lobela bango biso ba chroniqueur oto lobela bango ya na kiti penza na kombo Yesu Masia Nazareth pardon penza pardon tam suba comprendre ngate na ko so pe humiliation na moto aluka nga kiti sangai mais pona bino na 5 ans pardon totika oloba makambo bandeko totika ata to sala concurrence loyale to so nanu temps otoloba makambo susu bandeko nanga pardon to so tantolo makambo susu totika nanu mwa silence to luka kimia to lingi kimia olinga ma belle fille me kolobele na nsute olinga ma sila mi me kolobele na nsute bandeko nanga po ezala te olobaki na phase ya malamu me ba komisa na phase ya mabe totika nanu kimia ezala bandeko na bozana be mission bela ko sala ba yaya bozana makambo bela ko lobela na mboka na biso bandeko na ngai totika nanu bandeko oloko ba boyi totika pardon ya eza quand même tana mutu moko ndimanga na za mosala nzambe ki ata na nzela na nzamba sala ebolam ata pona ndeko wana moko ata pona orphelin moko oyo lelo atanga classe asisi université ponga na za mosala na nzambe ata pona mawa orphelin moko ata pona mawa veuve moko ata so mutu mwa bika ayoka talilo banzambe na nzela nanga mabolongo yango ekiti na se batu bafuka mila batu pona ba intérêt mais na fuka mi pona sengo pardon na saluer le côté mais au nom des artistes et comédiens o lobila kama asila to ma belle fille ozo pesa makelele to lingi kimia na sengi pardon nzambe nanga solo pe abomoyi. C'est triste, ça fait très mal. Je pense que vous avez suivi l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maata, l'homme de la voix. Il y a une église à Matina Cher, à Lobby. C'est vrai, nous avons interprété en indien, pourquoi il peut faire ça, tout ça. Bon. Moi, je ne suis pas là, mais mon problème est que polémique, il y a style en belle-vie, et où tu vois, puis tu connais peut-être les gens qui sont là. Au moins, on Mikolo, responsable, va continuer la polémique. Oh, on a dit que comédien, les éducateurs, il y a masse. Et ça a un bénéfice, il y a nani. Nous voulons la paix dans le milieu des artistes. Si là, na belvi basta qui peut message bien avant que le pasteur de la foire rassemble bango. Nous allons suivre les messages mais pas yasi la na belvi nante. To la nana nous mama bomengo, kogo dian zombo, mangobo na baba mongita. Ba pesa qui peut message. Donc quelques artistes va pesa message ya paix. Tant que artiste o bazo senga paix. Bino zo le berne logoté. Bande ko na ba baku. Bande ko na famille bota. Bana notre père. Et le banabse logoté. Niveau makambo ekomo kendele ekomi mabe avant de Hollande si la na belvi non c'est pas to la message au bambiaka mama bomengo alobi ve masumu pe alobaki ne peut se to Hollande nyonso problème te to la message o ya pe bo to zonga to ya Hollande sko belvi na sila suivant mbote na bino bandeko ba comédien oyo baza ba congolais na monde entier pa itozwa mais po tozebele message oyo na ekopesa ezali message ya ngai moko te ezali message ya ba groupe bandeko nyonso bazoloba bazopesa message na bango mais na ye en tant que maman koloba tokuta baya moseka baya impala bavie maboke tokuti bavie kwedi bayebale mondial o bayeba ka lokola likambo mususu ba masumu de prende wana toye banzoi baye baye kokuta biso pe to yambi bango pe balingi biso ba groupe mususu pe ezaki libanda na lero wana ya la voix d'Isaïe ezalaki me boyokani ya ndenge wana bokoki kondima kututi nini kaka nini musale komi boye ko remplacer ngo ko remplacer biso nde yango yo nalanda mama bomengo nalanda mama kingandi kaka boye to sengi kimia ankolo Yesu alobi je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Kimia wane rene katina biso tozala ne sengo soki tokutani tozala ne sengo nini kaka nini bana bakoko bandeko nini eloko nini esika boyoka nezala kate satana profitaka
kotikala Satan place boy. Bible lobi na biso tozala na kimia na mutu nyonso. Nini, furumi nini, ngungi nini, nzinzi nini azoswa kabino na kati wana. Nani azoswa bino? Tosengi kimia. Kimia ekamba biso nyonso. Kimia ekamba biso na kombo na Yesu. Kimia oya kimia penza tozo senga. Nzambe azala na biso abomba biso. Ekoki, non. Bana king, ba comédien, bino tout de partout, bozo na kata Kisasa. Rendez-vous zaka moko dimanche oyo. Biso sa partie 14h. Nzamba lobby. Nzamba kutika bana été. Ba bino ndeko na bino. Baba Mongita. Eta kangai. Dimanche oyo, tokoute na bongo, je pasteur de la foi. Ainsi dit l'Éternel, nous avons un message pour la biste de comédien. Ah, yo wangala, moussala kitoko, conflit de côté par-ci par-là, et kola ningangote, nous avons un lobby, tokoute na bongo, dimanche oyo, à partir de 14h, chez pasteur de la foi, ba comédien. Ah, toninge kimia, biso nyoso. Tokala kimi zakat na biso toka biyoko yokate tolo babiloba lobate biso nde batei biso nde sengi to sunga batuana na babongo na bango ba comédien. Ah bino merci nyere boko sala présent moi si mobali kozanga te Baba Mongita. Faites la paix les gars. Faites la paix. La paix amène le progrès dans l'union qui fait la force. Faites la paix. Internationale, Koko Dianzombo, Kialunda Makoyo, Koko Zembla, Komonombala Ndiete Tebe. Bandiku, soki na luba kadi suzute, lelo na yiku luba. Soki na yiku luba pona nini? Makambile kiming. Naza kusenga na ba artiste comédien nyonso. Na lubi malamu, ba artiste comédien nyonso. Kimia, tuza kuluka kimia. Kimia, tuza kuluka kimia. Naza na makambo mingi misusu ya kulubate. Eh bien voilà, je pense que vous avez suivi Mama Bomengo. Koko Dianzombo, Mangobo. Tango ba Mama Bomengo, ba Koko Dianzombo, Mangobo. Ba osa ba théâtre, na belle vie. Na sila, mutu moko kutaze ko jouer zate. À l'époque, Mangobo ake France na 90 je crois sur na bosani. Siko série wana, bango ba jouer. Ba modèle pour na biso bata maboke, pour na bata théâtre. Ata na moi respect na bango. Ata na moi respect ya bampaka oyo. Est-ce que tokoyi koyokana te? Merci président Gintseke. Merci papa Fiston Basende. Merci papa Eman Papati na maman Joséphine. Papa Emma Lezo na Bosanité. Maman José Kassa na Bosanité. Maman Odette de la foi. Merci. Maman Odette Zolana. Merci à Sylvie Kabouya. Ya Aurélie. Ya Sylva Mambi. Na Oloba Lisolo Oyo. Maman Bomengo Aleli. Papa na biso Mangobo Aleli. Papa na biso Masumu de Brenda Aleli. Elombe Aleli. Pasteur de la foi Aleli. Est-ce que atana komba batu oyo, batu oyo bambutaza bantu nde na bengaka batu akala na théâtre, batu oyo toza na droit ko respecter. Réconciliation ekosalama te. C'est vrai ba émission ezosalama. Bandeko na ba chroniqueur ba journaliste baosala ba émission. Mais tokoki komeka ko régler ba émission de sorte que ekende ata na sens mwa malamu pour que ezala te ke totia sumbeli na pota to orienter ba émission na biso. Mutaye mapo na polémique esi ngai so eko finga sila awa ko yate. So eko finga Belleville ko yate. Yo yaka lobe makamno théâtre mingi ba ozanga makambo lo. Ana parcours mulai mais azama makambo lo bate. Yango zo mo so ba yeba finga na finga Belleville, na finga sila. C'est pas normal. On est des éducateurs et à masse. Nous devons éduquer la masse. Merci na pasteur de la foi pour l'initiative. Na moni sai ne sobe ba ye.
batiki bavacation na bango batiki misala na bango sai na esobe phénomène baye mpo na makambo oyo nani lisusu bolingi aloba tolobisa bababa to ndenge nini mpo réconciliation esalama. Qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous insultons les gens, lorsque nous critiquons les autres na ndenge mabe? Si la zobunda po théâtre mpe mata belvi azobunda po théâtre mpe bato abwe faut kosambela kutu mpona bango kosoutenir bango olia kokabula bango. Soki baartiste ebele lelo mpe baza na lokumu baosala théâtre en bien mpo baza na SB mpo baza na Bellevue TV. Pourquoi il faut diviser les gens? Nga na osenga na pasteur de la foi pardon à continuer de marche oyo. Je sais que bakoyoka pe bakoyokela ye à continuer de marche oyo. Bandeko za poto za mikila poto partout na Kinshasa na intérieur à mboka. Ça ta message oyo bisanga to po bengi na numéro affiché par rapport à initiative au pasteur Azwaki. Démarche au pasteur Azwaki atika na ye bongo asokola maboko ya solo topé à continuer réconciliation ya mo. Qui peut faire ça encore? Nani ako sangisa bandeko oyo pe ko tia kimia na théâtre. Nous voulons la paix, paix et kota na milieu ya théâtre. Ndenge zo kendele, on risque de voir les gens ko sala na mabe plus tard. Tozo risque comme makambo ba famille ne peut se essayer comme eza mabe makasi. Phénomène esobe na fiston sai bazanga pe maloba te, bango pe balobaki. Suivant. Bonjour. Voilà, président, un mot par rapport à Nano appel. Il y a un Moko Nabino, bien qu'aujourd'hui il est serviteur de Dieu, qui a demandé à ce que le comédien Bandeko Nyonso, paix et kota, Kinya et kota, la Babisika Nyonso, soit Nino, la Moni a béni et béni, les Bino Pébouyé pour se présenter. D'abord, ma première impression à la Moni, il y a une notion de so Jésus a gagné juif. Mais il y a ça na RDC mais la coupe soki baboma ye eza po azali pire mutu na bango eloko apasi ezalaka kondima mutu aza mutu na bino. Donc moi je crois que biso tosali geste wana d'amour ya kondima que pasteur de la foi au-delà ya kozala mutu na biso akoki mpe kozwa message oyo biso mpe tokoki koyoka pour que tomeka kotya mai na vino na kati ya mosala na biso. Moni ndako ezangi kimia ezalaka eloko moko malonga na kati te ata soki biloko akolia ya na kati ata soki luxe ya ndenge eza na kati et soki kimi eza te esengo eza te. Voilà la raison pour laquelle balobaka soko oza mbeto ya kitoko pongi ya kitoko eza te c'est inutile. Biso awa toye kotia kimia na kati ya ndako na biso pour que nyonso ya valeur eza na kati tokoka kojouir na yango. Voilà la raison pour laquelle totiki ba activité tozali nango toye awa na invitation ya ndeko na biso pasteur de la foi qui est aussi notre collègue acteur artiste comédien pona tosambela ensemble moi maloba ya kitoko pona kotia kimia omoni ke nakobima maman vieux Johnny même à se rajeunir qui maison ça me gêne. Merci beaucoup. Voilà, mais pour ça s'il vous plaît, bien que le lot est un message moro ya kimia mais bandeko pe musuba monanité. Et ça fait bandeko musuba kumituna. Est-ce que réellement des bino pe boye ba musuba été est-ce que kimia pe kokota vraiment? Ndolanga soko zo luka place ba luka kimia batunyo so bazala o koko cha kimia te. Déjà, tant que la kimia, question déjà ils ont le kimia. Est-ce que bisonio sotoza pas babondo baza poto cha kimia? Est-ce que bisonio sotoza pas ba M23 baza poto cha kimia? Et ça na ba soda ba faire des so baza kuna pona koluka kimia. O lo bateke soko moni faire des se mona Kinshasa, yo ba faire des se ba cha kimia kuna na SEO zali ate. Oya ye aye. Biso to ba soda oyo ta e délégué biso. Parce que tokoka pe kozala na volonté ya mais tant est délégué biso. C'est pas seulement mousson a yété de alimi kimiate non. Ça c'est empêchement. Qui a zanga raté. Ah, la simma. Voyez pas makambo monde. Bon, là tu as une question par rapport donc il y a finalité nyonso bosolo ina passé de la foi. Finalité nyonso za nini na obozi comme décision finale. Oui, lelo ko zanga sabato kimia pe
eza soki otie lokoso to otie posa na kati ya buzoba omoni moto aza na envie ya eloko moko boye to moto ali na ngati mbongo ou rien veut dire so balakisi ye mbongo yebima kuna mais likambo ngo eza buzoba akende osala. Moi je crois que nous tous toza liboso baetika na bino to bafruit ya télévision. C'est la télé nde erapporta biso succès et c'est à la télé nde bazwaka succès. Aujourd'hui boyebi bino nyonso tona système internet epesaka motu succès te, internet epesaka motu buzz ezali lokola chaînette ya garantie ekongala kitoko na kingo me mpona ngonga moke. Succès eza lokola chaînette ya or ata soki ezongala makasi te mais okovanda nango mikolo ebele mpe mokolo okoteka yango na prix ya malamu. Moi je crois que c'est aussi internet ememeli biso salite ebele bato baokanisa ke nakozanga koyokana nde bakolia bakotonga bandako bakosomba mituka non eloko wana bato baresisa nango eza jibe na wera esobe na sese mpe baresisa vi na koyokana tokozala kaka na exemple moko te. Peut-être moi nazomona ke conclusion ezaka ke soki totelemi te moto akotelema na place na biso aza te yango moni kotelema na biso eza lié à travers mosali ya nzambe. C'est tant bino bozotelemela bitumba boyebake bitumba wana soki boyebi te surtout eza ya satana to ezaka ya bomoto alors botelema na minduki na bino nyonso oye na spiritualité bao mpe bazaka makasi na baspiritualité lokola bangai bapaster de la foi banani lokola banani tomta lobabi bangai donc veut dire faut totere makaka donc voilà ko bande ko musu bazali to monopoliser parole ça le président lobby ko lukaka la paix kimia ekozala nango poto yaki wa pambati donc il faut na ko lukala paix babito lukala paix na baza na poto bateye ba message na biso to ali ko yoka siko tikali biso neto sala okimekota toyoki déjà mais na ba faut basala pe ba o ba ozangisa kimia ba mo petikali pe ba ça fait quelque chose faut biso peto za la kimia voilà pour biso peto za la kimia parce que ba ba za kimia ba lingi ko za kimia te ba ngonde bazangisi biso kimia o moni te que biso to tiki pe makamuna biso mo toye kwa nini parce que to lingi kimia lokwa toye to sali déjà pas wana ya ko linga kimia donc sikoyo bango pe faut basala pas. Voilà. Oyo ayoka na raté na oyo pona ni boyoka na raté. Donc ça dit bo sala ba message boyebisa na batu na bino oyo. Ya lokwa neti ke une fois neto yebi à l'époque fait na biso wera na jibe babando oyo kanté. O wenge BCBC o wenge maison mère. Mais banda to comprenant wera na jibe bayokana. Ta ba beng sa batu na stade. Tokenda te. Yo kuto sur exemple c'est ça quand débat tu vas non net ça il n'a pas masumu toyokana. Merci, je pense que vous avez suivi le phénomène Esobe et Fiston Saïsai. Intervention par rapport à Makambo, ça fait très mal. C'est vraiment triste. Donc c'est soutenir main dans la main. Les lots au pasteur de la foi Lobaki, les lots au mon qu'on a bino à Koufi. Au Koyama Tanga, tu peux au Kendewash. Les lots au Loba. Belle vite aussi la mon qu'on a bango à Koufi. Mningo yani matanga. Allez pe nakolela olela ni ngana tozena biso problème te ngana zena oka polémique tozena problème te aleli pe bongo wana bato baotela balobini wana ozotana matanga omona bato bazwi sija kotonga moto aye na matanga aleli mwandamu atongi mwandamu kitoko te wana notre père oyo anga bafanatique na benga bango baya notre père na famille bota bazali na bakuki mpe bazali na benga bango nyonso baya notre père nasangisa bango oye matanga to belle vite aussi la moko akufi okolela pe tango ozolela bato pe baotala yo bacameraman beye pe kofilme ozolela makanti ezonga nano tozala bato ndeko moko ayemba tala nsima azonga moto toza bana ba 12 ans te bango nyonso basi bakolikoli mwana 20 aza wana te oyo bakopesa conseil mais totala liboso touti wapi tokomi wapi mpe tookende wapi lelo oko tout ato lobinga na danger mais lobi ozalaki ndeni tala mpe bato bazali danger lelo kokodioko aza danger ntango mosusu toyeba kokodioko toyeba bino te. Joyeux anniversaire l'homme de Dieu, pasteur de la foi.
Papa, demeure béni, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Sois béni richement, plus de bénédictions pour toi. L'homme de Dieu, notre papa, notre daddy, pasteur de la foi, Jean-Paul Mayata. Papa, de loin, je t'aime beaucoup. Ta fille, S. Coucou, nous sommes très joyeux aujourd'hui parce que Dieu vous a jugé digne de vous faire entrer dans votre nouvel âge aujourd'hui. 50, ça se fait. Joyeux anniversaire à vous, Papa Jean-Paul Mayata, dès la foi. Que le bonheur du Tout-Puissant soit votre partage. Oh botami na mokili, okolipe na ngolu na ye, mbotame lamu na Papa Jean-Paul, abotami na mokili. Joyeux anniversaire, Papa. Que du bonheur. Merci, 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 Président Ogin Tseke. Merci à Totiraka na Yomoko. Merci. Et pas Papa Emma Papati, Papa Emma Lezo, Maman Edith, Marquis Beauty. Merci, Panayo. Ariachou, Ariachou Louyeye. Merci, Panayo. Lévis Cyril Arsène Modabi, Pasteur Kosiland Nabo Sanité. Merci, Angèle Boïka. Papa Angelina Mavinga, merci Panayo, merci fils Kinkela. En fait, comme nous avons Souka, nous avons 6 aliso nangai. Pasteur de la foi Bengaki Bandeko, comédien pour nous 5 sabango. Abi nous voulons la paix. Qui est côté un milieu artistique? Tout le monde a polémique, il y a Jibena Wera. C'est vrai, Bazoa Misolo Banginda, mais Batouba Koufa. Perte en vie humaine et ça va pas si mille. Ba famille ba perda bat na bango atazo kanze mwa jibe atazo kanze mawera na mutema za douleur ana passe ndeko nanga kufa po ya jibe na wera lelo ba yokana toninga te tokoma na kawana théâtre eza pona ko éduquer masse belle vie sila na respect nyonso naza na ngwe pa na bina tant que artiste to ça quelque chose depuis tout ce temps natika na ko yoka message na bino mususu à part au anniversaire pour célébrer pasteur de la foi. Tout ça l'effort, tout le cas. Ce qui problème est ça. Tout prouver dans le monde que nous avons un problème. Tout prouver on a un milliard d'artistes comme ça, on va créer un problème. On va créer une polémique. On va créer un son. Bon, ça, le théâtre est un kitoko. Bellevue TV, SB, théâtre est un kitoko. On a bien. Sans polémique, tu as la bino. Avec polémique, tu as la mena passe na mutema. Tu as la polémique pour être ngati. Lobby va coopérer, lobby va yokana. Ba oba zo choc, ba oba za un problème ba tika na passe. Les loba famille va perdre. Tama ba vita imana. Ezasunde ezagite. Ba famille va kufela ba ndeko na match ya vita imana oya coucher. Yo kanzi ba to koma ba fanatique ya Barcelone point. Na Real. Si ba za ba to imana na vite. Mutu akufeli ndeko na match akushe ya vita imana bazipe titre ya Afrique te na comme na kumsa Real na comme na Barcelone mususu de singa ipara binga mikolo nena ndo kumsa Nice tali équipe au kumsa on a polémique Nice totika polémique to luka kimia si la belle vie baba yana nga baba ndeko na ngai. Si la belle vie n'a bien une 3 fois, tout est polémique, tout le kimia. Merci à pasteur de la foi. On a aussi prié pasteur de la foi à ce que la maboko de pardon. Pardon papa, l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le 15 et le 16 tozano na terrain bout à cause de la foi. Pour ôter à l'Ilobankolo. Zambatino na mokili ôter à l'Ilobankolo, ôter à batwa bon la mitema, batika clivage, batika polémique. Bayamba Jésus-Christ Nazareth mo continue vix na bango. Continue musana okolemba te. Mema croix wana kolemba te tiki mie kokota. Soko lembi mabeli susu. Batebele ba sepeli ya pasteur la foi kuta lever sur le maboko jouer susu te c'est vrai. Mais papa pardon na mawanzambe continue kimia ezala ndenge générique nozo lo ba luka kimia na motonyoso. Cherchons la paix avec tous. To luka kimia wana. Luka opesa kimia na bande on a fait théâtre. Tam sunzamba chona théâtre pona yango. Oyekola no théâtre te mais au côté un monde ya théâtre. Opesa ocha kimia et zamala mumi kolembate pardon. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je dis merci président Ogin Tseke, merci Angèle Boyika, maman
Angelina Mavinga. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Pasteur Kosilandou, Lévi Cyril Arsène Modabi, plus fort que toi n'existe pas. Bon, bien que Mikolo dans mon force à monter. Merci à vous tous. Merci Ariane Ochesco. Merci Nabino Nyonso. Vraiment, Fiston Bastien de FB International Agence à Solo. Merci à vous. Tokutem Basman numéro Sika Kilongo TV. Sans polémique. Toboyi polémique. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Tolingi Kimi. Merci. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Notre père bana CFC bana Codef bana Nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres Muto Simbi Koda Kondima le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Ndenge est prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kuna te et komi awa na terrain oya Bouddha awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la foi kozala tunanga jour nini du 15 au 16 juillet 2023 8e édition à cause de la foi avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, awa, ekobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, ekobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya na bengi binoto ya ebele awa terrain oyo ya Bouddha, toko bondele longo na mumbu na kolo, pe toko mwana loboko na Nzambe. Le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pour na kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour tunité o avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo tombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola moko akostila soko na simba kibilaka akostila sine mona kilisusu wana bota samwele na musa tanga makila ekatanda akostila c'est une femme différente. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact
composez le +33 7 67 90 77 07.